Capage TV. Capage TV. Capage TV. Mama, ni yango suba benga na kati ku musala ba singa. To yambi baki papa, to tali tension ezaki un peu élevée. Mais si kisi ne to tiki ala la na se reposer. Wapi kitunga fufu. Oye kaka mabuku pamba. Sasa na lokuta. Nani yebisi? Ngute, jom ta benga. Yaya pesa na miko. Tengaka son. To yambaka nan to soigner si malango to ko sala appel na famille to pesi facture avant malade a demandé à pesi. OK, dadi lamuka. Tina ngai. Po mobali ya mutu akoyi maladi. Yo ko badela bangu na ndenge nini? Yo kaka pesoni. Wako tuto poma na mutuka po dadi abeli. Mikolo ko ya kwameza kanini? Olinga kana kufa te pona be mission. Ko yo moni centre oyo mindele pe ba yaka awa. Sikabo. Ba video ezali ba photo ezali. Et comme kana période moko akoyana ba mindele oya ba docteur pona ba kaya ba opération awa na centre ya Ofele. Bingo zoyoka centre Aurore eza créé na fondation Bemi Patrick. Fondation Bemi Patrick est créé centre médical Aurore. Sikoyo basungaka batu na balolenge ebele. Dezoya kapena ba promotion moko soki patron na biso Bemi Patrick aya. Le responsable de fondation Bemi Patrick. Basa la coopération ya Ofele tango aya ka yemoko. OK. Daddy. Litea. Koko nana zawa. Oui. Mama, ni yango suba benga na kati ku musala ba singa. To yambi baki papa, to tali tension ezaki un peu élevée. Mais si kisi ne to tiki ala la na se reposer. Bobo tout ni te so ezali dia nini lote. Bon, ayebisi biso donc to yambi to relever tension. Ndato moni ke tension za mata to pesi na nukisa pema sima. Bobo longole banzambala ote bo tiki kana ba basket. Vraiment to. Aboyaki, na sa tension maboya longa. Est-ce que tu as un centre Aurore? Ah, tu as un centre médical Aurore. Tu as venu le coller là, nous 5 na commune à Kinshasa. OK, bandela na toyoka yo na soin kitoko na. Simba ta Simba. Expliquer biso no to za. Ah, tu as un centre médical Aurore. Famille na ya ko luka po bikoto boyanga. Déjà bon, tu as un centre médical Aurore. Tu as venu le coller là numéro 95. OK, ah bo Simba sambongo. To Simba kana to soigner. Si malade de famille koya to ko exposer kana OK, après bo pesi famille facture. Bino bo za te ke o avato Simba, kana bisote, bon côté hein. Bisoto yamba kana to soigner. Si malade to ko sala appel na famille to pesi facture avant malade a demandé à pesi. OK, dadi lamuka. Comment beli suninya na otuna kutu infirmière ha. Wapi kitunga fufu. Oye kaka mabuku pamba. Sasa na lokuta. Nani yebisi? Ngute, jom ta benga. Yaya pesa na miko. Tengaka son. On se retrouve sur Ndenya Centre Aurore. Bon. Oye za centre na ngai. Obangisika makasi na mbangu tana toki. C'est que batunde ba moninga ndenge na lali awa nde ba yebisi yo. Oui, ba isinga dadi moyen te awa. Otiki kuna moyen te. Mama Kapashi. Dadi. Na Simbo. Ozomona ngoka ka centre na kombo so benga. Mais tika na yebisa yo eza lokola ba centre nyonso te. OK.
Olandi. Et ça, bon, il faut la monnaie Fondation Patrick. Fondation Bemi Patrick. Et ça, y est. Landate. Ok. Oye pas bateau. Zela va expliquer yo. Olandi. Maman. Oui. Yo ne muto yamba kinga yi hein? Oui, très gentil. Comment vous avez nani? Elisabeth hein? Tata Pamola yo. Bon. Elisa, ah toza commune nini? Ah toza en commune de Kinshasa. Ok. Quartier nini? Quartier Pende. Pende. Ah, je sais à mon nene. Tension est saisonnière normale. Est-ce que vous pouvez visiter? Oui, tu peux visiter. Na koki pe ko tuna mituna? Oui. Naza na problème ité. Attention est-ce qu'ici? Na lobby hein. Na tension ou melagati. Ah. Et ça ka tanta na biki na ngai. Soka na lie kutu na nute. Ah. Mais siko yo uti na wapi? Oh, nga uti na musala. Na uti ville. Ba bengi yo. O bandi mbango. Yango moni ba te belé bakanisaka yo pe mwasi na ngai. Ko mobali ya mutu akoyi na maladi. Yo ko badela bangu na ndenge nini. Yo kaka pe soni. Bakwe ko tutu poma na mutuka po dadi ya beli. C'est mikolo ko to ya nini. Olinga kana kufa te pona be mission. Mais un jour, on tire dans le plateau na yomoko. Pour bolingi, pour exploiter biso. Akufate, asala nanga bémission, ça nanga bémission. To profiter, to visiter. To visiter. Mais ça donc qui te va boti Sarah. Eh maman, to profiter to tuna mitune hein? Oui. Eh, to ko kota na biso. Elisabeth, ça appelle maternité ça. Ezali. OK. To solo la même. C'est bien. Bon. Elisa Zali, papa Zali. Ah bah médecin Bazali hein. Tokokota tikuna. Ah tokobandela awa hein. OK. Mama kapash. Zira. To OK, to bandela awa. Oyo ezali hospitalisation 1 ya biso. OK. Tozana ba malade o tozo yamba. Hospitalisation 1. OK. 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 Bazola to bomba ka biloyi malani awa aza malade mama ko kopekuna aza pe malade. OK. Hospitalisation 1. Nzamba pambola. Hospitalisation 1. Nazana mitune belé na kotuna bino hein. Bokanisa te lokwa ndeti tension etungise ngai munoko bakati. Non. Keba na miko. Munoko bakati te. Bon. Awa eza réception place tozo yambela batunyoso. Batunyoso. Ye to yambio awa. Sali fiche. OK. To mais mieux pas docteur kuna. OK. Ce que mieux pas docteur, nous sommes mission na labo. Ce que to kota na labo. OK. Yaka na labo. Ah, ça na kimia kitoko penza. Labo na biso, nga omoni bakomi laboratoire. Ah, c'est bien. Totanga na vie hein. Laboratoire biso. OK. OK. D'abord résultat lelo ka. Ah, résultat ka kambilo ko eza ba machine ba technicien de labo na biso ba oka kopesa yo ba kombo hein. Explication na musala oyo yango esalaka. Oyo ba machine biso esalaka malheureusement. Po eza na ba centre ebele bango nde baza bo bakozwa makila. Mais eye banate. Bino nyoso bobimaka maladi moko typhoïde malaria. Typhoïde malaria. Typhoïde malaria. Ba machine biso ezali ebele a. Ba machine oyo papa musala na ngonini oyo nazomona lokolo. Esungaka biso ba mama makasi. On a bana. Bende bataki aérodrome so aérosol. Aérosol. OK. Est-ce que awa na koko kengela te? Natala nini obino bomona kana maduso yo. Occupé comme kotala pe mais échantillon exacté. Ça va. Oh mona so batie makila to farata elo nyoso ota. Este bitumba. Papa est-ce que sala yo mona makambo na kana gite. Papa comprendre biso hein. Donc na salle surtout si ko chariot na biso pour na soin ba na ba kumba kango ba traverser ba ke ba précision. OK. Merci. Awa
Salle d'opération. Salle d'opération. Ok. Place mutauti kobima. Place mutauti kobima. C'est-à-dire, papa, ndenge toza a na salle d'opération. Mutaye na hernie pour opérer. Appendicite, kyste, myome, ivibrome. Nyonso bazo sala. Ok. Césarienne. Césarienne kapena ba promotion moko soki patron na biso Bemi Patrick aya. Ah, le responsable de fondation Bemi Patrick. Ba sala coopération ya ofele tango aya ka yemoko. Ok. Ok. Mesa oyo esungaka soki basali biye isi moto mpona opere soit mpona accouchement. So tolalisi yango boye tolalisi boye tokokopere. Ok. Tozongisi Accouchement. Accouchement. C'est que pour na kobota. Tozongisi boye wana. Tokokila kobota. Ache makulu pembeni wana. Tolongolaki makulu wana. Ok. Wana oyo ezali appareil na biso babengaka moniteur de surveillance. Ah, moniteur de surveillance. Non, c'est la biso eza na biso sango oza na salle donc tokotyali batensiomètre te po tozwa oyo yango moko nde ezozwa basini to na yo nyonso ezoyebisa biso température na yo ya nzoto, tension, biso saturation, respiration yango moko ezozwa ezokoma ezoyebisa bino. Bakokanga basima nyonso batiro na nzoto etourne yo. Apart yango oza mpe na oxygénateur na biso appareil oyo batiaka mpona moto arespire. ezalaka mpasi na bopitala ya minene ekuti ezalaka te bazolakisa yo maske ndenge oza nango yo moto tuna ejo ya mikolo yango wana. Ok. epeli ezorespirer à travers oyo entre-temps bazosala opération. namoni mamaka pashi kusala boye ko baprofitaka kaka kotuna ndeti appareil oyo bango baza nango wana na bopito minene mpe ezalaka te oyo ezalaka mpe cher. sikoyo toza eloko mosusu tokovisite tokokote pas docteur place docteur afanda mpona koconsulte après ok tokepa tomona place docteur azoconsulte po nalingi mituna mosusu totuna yango na ndenge ya libanda fo mituna mosusu na ndenge ya libanda. docteur na biso parmi badocteur oyo bazosala mosala na centre. docteur bonjour. Bonjour. toye kovisite bino awa na centre médical Aurore. Awa toza na commune nini papa? Toza na commune ya Kinshasa na quartier Pende avenue Lokolela numéro 95. Vraiment d'abord félicitations na mosala o bozosala et toningi toyeba est-ce que ba service nini oyo bino boza nango awa o soki mutu azomitungisama na problème ya santé aya komona bino po batu lelo babanga ba centre de santé ndenge bazomona ngeza moke bazomona kama kamnyusi eza mikie mais ndenge na niati awa par rapport ndenge Meske Zola a visité nga na moni niveau ba matériel boza nango yango na nina profiter par le docteur na tuna lotuna l'histoire de la fondation Bemi Patrick biso na fondation Bemi Patrick toyambaka baka nyonso c'est-à-dire médecine générale et puis na médecine spécialisée c'est-à-dire baka nyonso oyo tozokeya ndoto etungisani awa tosalaka peut-être baka opération nyonso esalemaka mpe awa nakibao belo oleo mo etungisi omona keno nakendaki place moko esimba ete mais soko ya oyebaki awa olakini bolimbisi boza mpe na échographie ezali eza kuna nsima wana échographie ezali tozipatango mpona poussière mpona kobatela ekra wana yango tozipaka ngo ebongo radio napona kaka radio na mitunaka eza chaîne ya radio to ezalaka ndenge nini radio ye mpe kaka radio te ye radio te ye asalaka échographie radio eza pareil mosusu eza peut-être na sale biso kuna botiki kuna mais awa azaka échographie ezalaka na bureau ya biso awa
docteur batebele bayebaka te différence ya radio na échographie. Échographie amonaka aspect ozali muscle biloko na kati ya libumu mais radiographie azotala eloko bengi squelette ya nzoto bamikuwa mikuwa aotala pe tobela radio ya tolo ye azotala bapoumon ndenge ezosala na eloko ezocouvrir bapoumon wana nde radio atalaka yango. Ok, merci papa. Limbisa biso ngai naza na ndeko Zola tozo continuer masolo na biso. Ndeko Zola toko visiter lisusu wapi? Wana toko zonga to tsebino misalo to sa fondation de Patrick na centre biso space. Yango nazolinga pe na tune papa Zola. Nga namonaka bato ebele na centre balataka babilamba mingaka. Mais bino bolati ba polo. Elingi koloba nini? Dolata kape ba bilamba ya balinga. Ndeko moni ndeko Elizabeth alati wa. Aza de service pour Dolata. Ok. Biso to tche polo pour emema kombo na biso na émission na lo batubanga ke tuzali na fondation Béni Patrick centre médical pour Dolata. Ba blouson. Bolata kape ba blouson. Dolata kape ba blouson. Bon, Joe Mystique, yaka awa. Yaka awa. Papa Zola, yaka. Yaka sikoyo. To solo la. Mama Kapache. Na bombela ki yo secret moko. Secret za nini? Omoni awa na Aurore. Centre médical Aurore. Bazana ba service ebele. Na moni yango pete. Kasi kobosana te omoni système moko elekaka awa na Kinshasa papa beli mama beli fo babengaka ndeko aza na poto. Ok ndenge batungisaka biso bato ya poto yo poza mutu ya poto ndeko nanga mbala moko ka okenda okokapata koboka ngunda te. Biso bata poto. Ok. Bino bato a poto. Il y a Afrique du Sud, c'est-à-dire ba diaspora. Ndenge ba dérange ka bino sko ba aventure kota trop. Au mona pe papa zobela na été, maman zobela na été, muto zobela te na famille mais ba duki stratégie ya kolia mbongo. Sikoyo awa na fondation Béni Patrick. Parce que au moni fondation oyo responsable nango Béni Patrick. Na maleka. Leka na yo maman. OK boy. OK. Et ça leka to ça biso direct au Carabio. Leka na papa. Leka. Ndenge zoyoka centre Aurore eza créé na fondation Béni Patrick. Fondation Béni Patrick est créé centre médical Aurore. Sikoyo basungaka batu na balolenge ebele. OK. Omoni ba fondation oya ba responsable. Bébé leka. Ya leka na yo. Biso pe to lia katomelaka. Landa parti au bien. Pongani mutu na ko expliquer likambo bien. Okutenga na maladie na bikite. Okutenga hospitalière na bikite. Na bikeliwa. Awa. Pona yebaki omoni bango ba pesinga kisi ba bazoye bate kisi wana kontina fufu na kati. Na comprendre. Et pesinga ngebu nzoto makasi. C'est-à-dire ezaboye. Otutaka tolo ozana fondation. Fondation na yo esala nini? Bazolia mindele mbongo makasi. Sikoyo moni centre oyo mindele pe bayaka awa. Sikabo. Ba vidéo ezali ba photo ezali. Et comme kana période moko akoyana ba mindele oya ba docteur pona ba kaya ba opération awa na centre ya ofele. Yoka siko na yebiso na fongolo makambo ebele po yo bobe ko yebisenga ke ozana vibrom. Yaka ya nini on ya ozana nini? Fibrom. Nazaro. Pusana kaside. Papa Zola télé lata siko to beta siko ngonge koki. Yo tout à katolo ozana fondation. O engagea banani. Yo po esengo za prostate. Ya zola fata kana. Nana sana hernie ya deux côtés. Ya izande. Dembo. Olinga ba partia mabe makasi ende konanga.
siko eza boye comprendre ngai te po makambo na oninga na loba oya komona na lobi yango bien te mais Joe Mystique azotia besek te kisi ba uti kopesa ngai ezala ndenge etoxinga belaxi maladi ebimi kiste ne ba constater mutu ba pesi kisi soko toki te seke kisi ezio te kuta bo soko ba docteur mutu ba pesi kisi soko toki maladi ebimi te maladi ebimi na mutoki ndeko na ngai batoka bima te sikoyo zela te ya okata parti ya bien yesu katoki nzala sikoyo awa eza fondation Bemi Patrick okay. Sikoyo na lolenge na bango ya kosunga peuple congolais batalaki te fondation Bemi Patrick aza congolais ye moko Bemi Patrick aza congolais atala lobi te stratégie kosunga na ba congolais na sala centre de santé pour la santé maman la santé n'a pas de prix soki oza bonne santé te yebisanga okokelo côté c'est pour cela fondation Bemi Patrick bayana centre médical Aurore na kati ya centre médical Aurore omoni ba orphelinat o boyebi te soki orphelinat na bino eza na mikanda ya solo boza bien organisé orphelinat o eyibaka bana te soki boye awa akozwa bino nyonso na bana na bino oyo orphelinat en charge soki babeli baza na droit ya koya kozwa soin awa ya orphelin zela na yebisa o makambo evandi awa ebongani naza bengana kokwea maladi na nzela nazala kutu na kwei na omiyeba te me baomemanga place mosunga bi te bokota boye Bemi Patrick sikoyo pona bandeko na biso bovandaka na poto wana numéro oyebi ke mama esakoli papa esakoli mutungisi na famille ngana lingi boye ba yo soki ba bengi yo kaka papa moyen te yo sa bango bomema na centre Aurore kuna na fondation Bemi Patrick ngamoko to kokutana na Bemi Patrick awa na poto na kosani na kofuta bien zela Maman, ba ventire komi trop na mokili oyo. Nga pe na koko ya kusabone na bana. Ya wana nde kutu bosa na liwa na vina yo. Nena kenda voyage oui. Nengo kenda ka voyage. Na tinda ba jona ba paradis. Yoka na loka boy. Et ça peut bien pour na ba société privée. Pourquoi te leki? Yoka, soki sikoyo ozana pose ya ba contact na biso o ya poto o eza pona bata poto. Ya Kinshasa papa zola mutako pesa. Oya poto ezaboye plus 33 640 87 83 17 bandeko s'il vous plaît boko sami mingi oh papa zobela oh faut ba opérer ye oh faut kota na scanner oh faut kota échographie oh radio awa nyonso ezali bino boko sila na ka kuna na poto plus 33 640 87 83 17 wana oyamba responsable yemoko docteur Bemi Patrick yemoko paza docteur asa pena docteur oyo atangela nyonso yebi nzoto bien sikoyo coup de main na fondation ba osandeni batu oyo bana ba mbetu bana ba dra bana ba babengaka na numéro wana bato balingi basala don mpo na fondation babengaka na numéro oyo na pesi bango honorable oyo bazelaka te propagande bango esika deja yango oyo fondation Bemi Patrick esa asala deja nyonso bino boyaka kobakisa likolo na ye yoka sikoyo likambo mosusu na silicité yo pe lokolo zana en privé et ça kaka pona ba orphelinat te soki yo pozo belo ni weko zo soin de santé na yo tangu yo zo traitement awa mbongo yo zo pesa na traitement na yo bakisi ozo somba eza contribution mobimba po ozo sadi ozo sunga lokola fondation Bemi Patrick po ba orphelin tango ba ko zo kisi orphelin babikela ka peka na sima mbongo na yo ba bénéficier c'est-à-dire eza hôpital ya mutu nyonso ya biso nyonso ba congolais et puis ba prix pesa ya C c'est bien bon nekozola na ebité bilobela ona zolo ba soke za na nzela soko mona le makambo za na nzela te bongisa
penza solo. Ya zola zoa bongisa poto 6. Bongisa beta pena seti ya niveau makambo na bino boyebi. Olobi vérité oyo boss ye moko docteur Bemi Patrick alingaka. OK. Parce que centre médical Aurore et botaminde na se ya fondation Bemi Patrick. OK. Objectif na biso ya ezaka ko aider ba orphelin wana. OK. Zo pesa bango soin ya orphelin. Mbongo oyo Bemi Patrick azo pesa yango nde sombaka ba bilamba. Ata bilamba fondation apesa ba soin siko biso nde tozala na pona kopesa soin ya gratuit. Siko pona bao baza na poto ka ndenge olobi wana. Soki ba parents na baza awa bande kono baza awa bazo souffrir bazo bela. Il suffit kaka ya bengi docteur Bemi ye moko a orienter bango esika tozali na numéro na biso ya Congo yango na kopesa ya poto pesi na poto na pesi na numéro na biso ya Congo toza na 099 21 67 096 wana bakoya to bandela lisusu 099 21 67 096 tozali wana oya Kinshasa. Toza na commune nini? Toza na commune ya Kinshasa. Commune ya Kinshasa na quartier Pende. Quartier Pende. Avenue Lokolela numéro 95. Avenue Lokolela numéro 95. Donc référence à bien. Référence à bien ça. Croisement Avenue Lokolela et Dimarché. Ah, croisement Avenue Lokolela et Dimarché. Donc na pembeni ya Zigida. Pembeni ya Zigida. Marché ya Zigida. Donc soko komi wana okozwa centre médical Aurore. Na koyebi sobwe mama Kapashi. Fondation Bemi Patrick apesaka pe ba don na ba orphelinat. À part ko sunga bango pona kisi awa pona traitement asalaka pe ba don ya bilamba ya biloko akolia ba jouer ya bana c'est-à-dire eza grâce moko docteur Bemi Patrick ya botama na ngweza lokwa likabo pe aza mosali ya nzambe na kati église Assemblée des Saints. Pas ya papa Emmanuel Ntumba, c'est-à-dire yé aza na Toulouse. Na Toulouse. Okomaka Toulouse te? Nakomaka Belgique. OK. C'est-à-dire awa Kobota ezali opération nyonso ezali consultation pe nyonso pe ezali na docteur pe bazali tongo ti poko ti butu attention que butu pour ekomaka pasi omoni ngane nazala matumbo li place na ozela masasi na yebi omoni tango oyeba docteur bazami balé awa na minute. OK. Oya kolongolanga masasi na oya koopérer ngai ba docteur mibale bazaka permanent esala ezaka maloba na lobi te kokisama ndeko na ngai ezate ke oyo azali technicien de labo tanto kotaki na labo mutu atali labo ye oyo nazo simba ya bino bato ya labo William Mabiala na labo okuta batu na ningi natanga siko makambo akomi elamba. Fondation Bemi Patrick oya se wana ba commune centre médical Aurore. Centre médical Aurore c'est wana adresse na biso adresse Cisco yango wana. OK, commune ya Kinshasa Avenue Lokolela numéro 95. Voilà balandi nyonso ngai te na tikelo musana wana na komo masiko libanda musala tela oibike. Yazola, merci la bien en tout cas pour bisoko ya zaramta matala na makasi. Infirmier Innocent Zola. Innocent Zola. OK, merci. Papa Labo, biologiste William Mabiala. Biologiste William Mabiala. OK, enchanté papa biologiste. Merci. OK. Bon, biso to continuer moi muke. To mais ndeko moko mwasi azalaki na mona ki paso loba kitoko madame Elisabeth asa msala te alors tu batonga dia to expliquer nyo tozo luka yo ndeko nango zala pression ozonga ndako bwendeni oyeba batu mi ekuka 40 minutes ate yaya boni lekano boy lekabo chaîne na yo te yo ke ko négocier 40 minutes na mona ki yo oche mwana moko ya moke appareil nelongi ngana bi mwana moke alati casque boye
na corona to pour na problème nini mais boche na courant ezalaki ndenge nini elingi koloba nini appareil wana nalingi expliquer nga bien po yo ndo tangeli yango appareil wana kombo nango aérosol oui totiaki parce que moi naza na difficulté respiratoire yango toplaçaki ye bakomelaki bakisi totie na kati apres toplace mwana ekede na korespirer apemaka kitoko apema bien on comprend que l'hôpital est belé, ce qu'on moni kaka transfert, c'est que ça na matérialité. Et nous comme on a mutu 3 pinces à pamba, mais bon transférer. On comprend le kwango hôpital et ça matériel. Et ça te que yo faut mon le kwa munene te, bilo kwa minene pe eza bien. Mais lokola na moni fondation Bemi Patrick bozo se comporter kitoko, nga moko sko na ndimi bino en charge, nazo mema bino na initiative plus OLK et pas ya maman livre lembe Kabila comme en collaboration. Omoni on a lobby et on a zo sala. Pongane na zaboye, oyebi ba centre hospitalier chip. Oyeza na Nansele na obote la wapi ndeko ngamba si. Obote la wapi? Na 24. Omoni ngoma kama ba fondation oyo. Na kota kango pamba te. Pona nini ezana ba fondation ebele ba ya po ba vimbisa mabumu. Nazaka na fondation moko na travailler na bango en collaboration initiative plus OLK. Ya maman Olive Lembe Kabila. Place ba docteur Patrick Matala bazala. Ah, place ba docteur Patrick Matala bazalaka. Kuna pe bazana bazana nyonso. Oh makila ko chanze dialyse. Oyebi dialyse. Ah, au moment où on comme en collaboration, transfert na bino bo transférer ka mutu pas initiative plus. Initiative plus place yoko initiative plus be place à Monique Bemi Patrick Aurore nazo chabino sko en collaboration pour bon na sko nga naza mutu munene boyamba ki n'importe quelle maladie na bela ki ame bo super bénédiction na sima na ngai ah pe na expliquer zela expliquer ah pe tozana aspirateur aspirateur ya zanani oui eza matériel permettra ce que moi na botami kameli mai to bimisa mai wana to bandi ko benda après si maintenant to tie na aérosol to kotisi kisi na kati mwana comme bien ça va. Félicitations na docteur Bemi Patrick pe na fondation na yo to ye awa na centre bayambi biso kitoko omoni biso nde toyaka totungisi na biso docteur te tomonika makambo kitoko eza tolobi te toya koloba pona peuple congolais na minute ata bokoti bolobi dadi zo enveloppe na simba kabiloko wana te yeya kende obala ah dadi yo so bala na oyo tuna ngai te bona kanda uzana raison ba comme le kanda balingaka te ba sepela te na bala uzana raison balingaka te mubala kisako ko nakasa kokosaka te konanga kokota buzoba te dans la centre de santé bato na centre médical te meyo yesanga ke eboma kopis c'est là Hakim numéro ya docteur Bemi Patrick ezali na bandeli lisusu plus 33 640 87 83 17 na lobi bien plus 33 ndeko na ngai pesa bayo kasko mungonga mwasi numéro docteur Beni Patrick Eza plus 33 640 87 83 17 ok yango wana numéro ya docteur Bemi Patrick fondation na biso ndeko na ngai oningo zo 60 minutes youtubeur azaka youtubeur nanya koki kosenga te pe kosengezani te na plateau bye Capage TV. Capage TV. Capage TV.